Alors, maman Nicole Moïsanza, c'est la série Double Face. Double Face, c'est juste Kolaxa. Deuxième personnalité, bonjour, maman Clémentine. Kala, vraiment maman. Double Face, c'est série qui va permettre bisotoyer vraie face vraiment ya batu oyo tozalakana bango tosekisaka bango. Alors comme to continue en décembre un mois ya suka pona ebele baza vraiment na esengo ya kozela mbula ya sika na utaye kosala déjà sujet moko avant-hier awa na lobelaki sur bayibinga eloko na ngai ya valeur moto nyonso oyo leki na année oyo ya 2017 banda janvier ti décembre vraiment maintenant il faut ça la bilan quand même koyeba soki au gagner to au perdre sur les plans tout donc ko gagner na vie ndengo lingali vino ezala donc eloko nini au perdre pe na sa kilobi susu moi point disu kaka sire makamkaka ndenge nini tokoki koyeba kokotela na 2018. Alors nalobelaki sous lobby sur nazu mayele donc mayele dans le sens que eza na bato misusu bavaka azo vivre vie moko ngulu na bato azo ebata te kozala ta na ekenge te kozala ta neti nyau te kino moto asone ayebisi yo likambo na place misusu au garde yango mais o luki vraiment eba camarade na yo ba souffler le kambu po na ye ndinga traitaka yo na absence na yo misusu mona kaka ba agitation kaka a bombi le kambu te alobi moi ezaki un peu mo ba résumé parce que mikolo nazo sala mo ba sujet par rapport il y a comme ça la bilan il y a 2017 de janvier ti décembre. Faut maintenant au moins quand même cause la na réflexion et à koyeba vraiment proche relation na sala qui na 2017 vraiment avantage nango ezani ni pe des avantages nango nini. Alors na mukili otozo vivre bandeko na si babele ba misu bazo komela nga ba otu nanga mama Moïsanda suite ya fille ya camerounaise wana ndenge nini bon soki basala ki autopsie et que ba yebi vrai malade ndeko na biso akufi aza muta médiate azala ki ne mère de famille donc nandimi nanga te ba ko sala communiquer baloba ke tokangi ye na malade tel boyango te bomaki non. Alors suite ya ndeko na biso na yebi vraiment te mais eloko onga nazo sala na sala ki point puis nazo continuer toujours na nde na rappeler bandeko na biso na décembre ne ba sujet o na bandi ba yibinge loko valeur na nazui mayele. Alors de janvier ti décembre bande konanga na si misu bomona te thème boma relation ezangatina donc boma relation o ezangatina faux relation boma yango pourquoi na lobi bongo parce que na année oyo omona zo solaka na batu ngo kaka ndenge za boy camarade nanga salenga mabe bozozonga kaka ne loko moko. Donc au moins mutu musu aza vraiment yokaka na vraiment mateya mususu pe aza na makendaka ne vraiment église mais azo comprendre te que non relation ezaka nini ko vivre parce que ngana ngina na lobela par rapport ya batu oyo balwaka moninga malamu eza Yesu to boite moninga malamu eza Yesu te mais Yesu okita te tango yo emso za na besoin ya aide msusu oboti to camarade na yo kaka mutoko ya na ndako o vraiment que non aza motema malamu akosunga yo ba misusu babotaka na césarienne ba misusu aza na problème moko ya santé donc Yesu mbote mama Teresa Queen ba ko bisu place za Yesu akokita te nana mone longa Yesu parce que omoni ba biloko misusu ta muto zo ba ote muninga malamu eza Yesu to boite muninga malamu eza Yesu mais ba ninga malamu na se ya mokili oyo bazali. Il ne faut pas te nier que
bato mabe kaka nde mutu bazali malgré bato mabe bazo dominer mais bato malamu pe bazali donc toza pe na muninga malamu bato misusu batiaka mo maloba wana te muninga malamu Yesu camarade aza Yesu te non ba camarade ya bien baza neti mutu okanga neti moisanza soko zwinga na camarade ya bien na omi beta tolo pourquoi parce que au moment où camarade ya koya misusu azali na douleur moko makasi azali na problème moko oyo lobi keza secret ekobima te donc au moment où camarade ndenge eza wana soka yeto ali epa nanga na kocritique yango te donc bato bien bazali et puis na kosunga ye même na prière na kosunga ye et puis nzamba akorévéler alors na sepelaka na nzambe nanga na film boy fona luke kuna Facebook ngamba pesa nga message na ye alors oyebi na beti seto pona ni il faut pas batu bozala bloquer coucou maman Filonzali bozala bloquer kaka ete muninga malamu eza Yesu mais Yesu wana ko sala yo Yesu ko akoyana ndangu na yote a aider na ménage akokende te ke non o course boy atika donc ekozala kaka mutu et puis mutu kaka mutu oyo aza na makila oyo azo loba nde ye mutu akotika yo sali mabe Laetitia Landu donc ye mutu akotika yo donc tozala bato bien pe baza sikoyo mabe moko eza kaka parce que na mokili oyo bato ebele baovivre na sentiment nga moi sanja na vivaka na sentiment te nga na vivaka na sentiment te ngai na bomaka nde relation ya mabe nga na ningaka ku donc biso na bata mokili il faut tozwa un exemple ya Yesu est-ce que Yesu na Satan bazaka na relation Yesu na Satan bazaka na relation te ezali ndenge moko pe na yo poko okosala na 2018 donc oza mutu oyo ozali wana t'as pas besoin ya na ba faux relation okota nango na 2018 osala nango nini yo wana ozalaka na camarade kaka koluka ba problème camarade kaka nyo ozala na wana omona ndenge tozala ndako boye yo zoka sala camarade njoka ozaka ni na mbanda pembeni camarade musu aza wana ye moka mto récupérer mobile na yo ye be mobile ye be azo récupérer ka mwasi na yo donc batu musu ndenge za obakanga mapi na terme te muninga malamu eza Yesu azali pona aza papa azo batela biso mais Yesu pe ndenge za wana azate ke non azalaka na yo na journée to azalaka na yo ke non na bomoto boy non oza na besoin moto bonjour maman Ndekotara donc oza na besoin moto muninga malamu oza na besoin na ye bonjour ma jetride donc oza na besoin na ye donc le ko oza na besoin muninga malamu donc oza no moto kaka ke non il faut nous tester bateau donc on est dans le ballon on est dans le bas qui lobby to vivre ce qu'on esprit à niao donc mutoya yebiso likambo au réservé mon nanu après bani ce ko étudier nanu relation na yo ndeko na 2017 enterré ba amignon soto yo kaki bango ba benga jo na téléphone ba bi yo yebite muninga na wana mama kokenena na ba makambo belete boma enterré Yesu na Satan biso toza bana nzambe toujours rappel exemple Yesu te Yesu esa hésita qui vraiment pas boire à Satan assez a hésita quitter bande ko na comprendre abato mokilo te o so la net na sa que mission ozo ba sujet monsieur et ça na njoto malili o comprendre même ma sœur au bout de vraiment tina betapo muto côté lio na ndako muto alokio misusu na yo ba ngobo raté ba poison na ba vie na bino parce que mawana nzambe peut-être au kabila muto loko muto ana zamaka et toucher nzambe yango nzambe a épargné misu na camarade ya mabe ndeko na ngai yango likambo moboni même ataku tongo tomona ki ata na famille ya Joseph division ezalaki pona ene kaka ya ndenge étoile bon na muto o kutu bozata na lien moko makila te yango likambo ngo ezali boni oyo ko garder ba relation o eza na importance te pa na yo ngako lu muntu koloba nga ote azokabola batu nazokabola batu na nkopo bible lobi batu bibale bako otambola te sans que bayokana te il faut pas dans le même esprit en plus bandoki nyoso Afrique batondi na poto banganga nyoso Afrique batondi na poto omona kaka msusu mwana mwasi boye menjoka ndenge eza wana za Jezabel et puis bato
bato bazaka bato ba problème ya pesa kabino sili bazalaka na ba camarade mon côté ngai na sa émission na sola na tout le monde mais ngai depuis tongo yaka kota o so okuta mutu na ndako na nga a même bible zoloba non même nature ko enseigner bisoté nature donc ozo mona kaka muto yo mais asa master nanga mais ndeni azaka su na master o azaka su master o azaka su master o na donc muto aboye spirituellement azana mission ndenge nzambe a révélé nga ke fimoko atimoli libulu azodindisa bato na libulu nga siko libulu wana ngane mutu nga vina kozinda libulu okondima même pas te ke libulu na yaboye na vision na yebisi na biyondo koleka liboso yo mutozo lakisa nganje o tele kaka te sala ninga biyonde leka nana et puis tia ki koleka na moni baba bandi ko dindanga bi o mais o ezaki mabele ndenge ngomba moko ayi alobi tala fio yeba ki bien avant yo ya feti yo fio yeba ki ke place wana libulu eza pona nini atindi oke mat oke andoki ngala bito aider habiter yeni ateke et piège wana po yo kufa ye moko fa kufa fiango ayebi nganga pena yebi ayebi ndenga zo yela ngapi na se immeuble zo ba nga pona ni yo zo ba vérité pourquoi zo tika mote ba okumisa yo ayebi nde tozo lité na décembre on alba ki moko na distraction te po msusu ndenga na kalata ozo frappe nzambe boma ba relation boma relation vraiment oyo monique ça n'a peut-être bilan peut-être aux cahiers pour moi aux parce que année nous faisons année mon côté yaya so barato na 2017 na ba distraction na nza ba bateli yo a protéger bana na yo a protéger ndako na yo libala no peut-être msusu tozo mona ndeko moko mama na biso asala ki biso nini émission mama Rosette a fait témoignage ya fi wana msusu kutu na pe na témoignage zo mona ndeko mo asala ki tina délivrance kaka na babiloko kolia yango likamba mo boni bato bo bili bo kuti na poto ata kutu na famille okoboma kaka pe nini sentiment yango likamba mo boni okomitungisa makana mutema muninga moko wana anyonga kayo atungisa kayo kaka bato ngo totambola kana bango ya babaluka ka bambanda bato ngo totambola kana bango ya babaluka ka bajida bonjour kana mama bibichu mokolo donc boma au sali au moins quand même ata moi bilan au tali et puis il y a des autres personnes basigne oyo bato oyo baza très dangereux signe ami o aza mabe relation mabe ok sika osombi ata mwa nini créole na latu lobi na omoni camarade to reconnaissance kaka sombi yango muto mabe yewa bonjour kana Nicole Itangi muto mabe yewa na pesa bino signe pourquoi na muto mabe parce que eza jalousie muteza la kata mutema na ye pourquoi yo sombi loko wana amoni yango misuko ba te emso aluli kaka eza kitoko pona nini kaka oyo kaka ngana za nango yo fozala nango yango bible zo il faut nature enseigner biso tolongo lisusu wana ok lisusu ate nana projet moko ya vacances projet wana vacances okomoni pe ke copine no lisusu asali lisusu kaka projet wana biso pe tozali kota donc ozomona mutu azali caméra pona yo bato misusu batira bango bacaméra na ndako okei na magasin omoni saki moko bosepeli nango yo moko sepeli nango apres lobi okutani lisusu camarade na yo to connaissance na yo alobi te à prévenir yo pété à lui que maman Monica maman a dit qu'il y a un peu de c'est coïncidence non coïncidence aux années on a fait surtout bata musique même si yo télémé l'obité tout la tradition uniforme tout la tradition au moins arabe tout la tradition uniforme donc aux années moninga moko ya kaka tout la tradition uniforme tout la donc eza esprit ya il y a jalousie et ça même mutu na comparaison donc boma
relation ozo se retrouver mutu aza na basymptôme oyo aza anormal. Donc mutu aza na plan aza na stratégie moko na vie na yo oyo akopiaka yo kokopie eza mabe te mais kokopie ya bato mosusu ya bafi mosusu ya lelo ezolakisa vraiment ke non oyo kutu nambanda kutu tokokani kaka tekonanga Satan na nzambe ntango amonaki Satan komaki koluka azwa gloire na ye babwaraki ye koboma relation eza lisumu te eza mabe te yo za nzambe te epuis toyeba ngo tosala baninga malamu bazali bato malamu bazali nde tosalaka attention te bato malamu baza moninga yo malamu le vrai ami okoyoka ye na basimplicité okoyoka ye ke msusu soki omoni osala eloko moko boye aza wana toujours a reprocher et puis on reprocher aux hommes ils vont ressentir comme si les liens moko indien familial au ressentir mais aux hommes on a que non mutu siko ami oyelio comme rival na yo au ressentir ango ce que le mot dit sentiment ce qu'on a un sentiment nde au ressentir ango te boni ebele ba beta ba projet à vie asa moi faire atonga moi loko asa moi akenda ata moi Turquie mutu ka ozalaki na ye année oyo mutu ozalaki na ye o beta ke misu ba projet à vie pourquoi ezo osimba te pourquoi oyo te pourquoi ezo simba te oyo bina na pembeni na ngasi na beta ilisolo moko projet moko boye na ngasi sa restaurant na ndenge mbongo wana limwa na ndenge oh, mais ce que tu as fait, tu as fait pour révéler mabi. Ah oui. Mounako est pour misabiso. Parce que il faut ta la bilan. Moutou na fani na ye. Na bane ko beta ba projet, na zaki ko bomisa. Des fois, na zaki nene za wana msusu, na robeta lisolo mobali na ngato discuter na ndako boye. Après, au moins na ndako mobali on kimi za na mokate. Toujours Robeta na hote Robeta no lisolo te pas master na yo au moins na mo ba no kimeza mais wana nyo soza basini siko lingi nzamba peso basini ndenge nini nature il faut enseigner yo donc il relation ya boye boma yango pour ce qu'on a un sentiment au kotika la kozwa vraiment message mon côté nene na lobaki lobby na batu keno eza na batu misusu bazo kanga minoko batu po batu ba ko prévenir bango ke ba liboso na yo ozali vraiment na danger de mort 2017 nana azali pembeni na yo nani oyo azaki pembeni na yo nani azaki pembeni na yo nani akangaki projet na yo batu misusu baza donc on ressentir vrai ami on ressentir yeke au moins attends aux autres balikambanda kuna yo to mbali na yo bio discuter au moins msusu kimia donc c'est naturel et ça bibelobi on donne que c'est qu'on a et ça naturel donc mutu so azana esprit ya sorcellerie vraiment tant yo ko beta lisolo na yo et ça vraiment pour na ndenge za wana donc yo ko mitika pour batu msusu bambomata bokita diable existaka misusu peut-être ba mona ngote biso ba tosaka be mission ngasi na batu na yebi naza na mia na Facebook meto ayo bunsanga na butu pe na otuno yo nani yo petit kolo ba vérité misusu pe na directement na ute ko sala ba ya ko kotela ngai donc bande kunanga kumisa nzambe po libala ne kufite oyebi nani oyo zaki na epembete nzamba lingi omiki aza bien nzambe na biso mais biso nde bana na ye sentime leki batu trop nga na monde oyo ya se na mokilo ya poto donc nayebi ke bana na nzambe ya bien baza naza na desine natalela bango naza na desine natalela soka natalela yeba ke o aza ya nzambe oyo aza na mission
Bon, vous comprenez, ma couple, ma débélé, ma divorce, c'est ça, trop. Quand ma camarade, oh, biso, oh, tout ça, na bangote, bah, yé, wana, baza, le quoi, bambanda. Yo, moninga, qui sont mélangés dans magasin, pour lobby, au son bien. Ndeko, peut-être que ça, na babiti, diwana, c'est comme si diable, zone là, tisayo, esprit à jalousie, inconsciemment, pesaka. Faut beau yango. Pour la maman Teresa, qui n'a sombi TV, n'a pas pu s'en monter ma moto na sombango. Il faut rejeter esprit wana. Pour la nini copine nga mobile moka lingi na alingi ya balenga pina komika koluka mobile. Mais sous ça inconsciemment. Faut au beau yango refuser yango. Donc les esprits oyo bazo lati so yango après na moto ko koma nango pire les sous. Okoma na jalousie batou oni ko mona moninga emisusu azu mobali na sikate oni ko mona emisusu moninga abongi te na été. Donc déjà na ndenge ya spirituel babandaki ko lati so yango parce que c'est pas un esprit normal que ngasoki nazana eloko yopoza nango. Et puis ma misusu ne bayaka wana kaka ke non ma chérie na kunuki tu ilo soma ke ngwapi atena soma ka kuna po bebe zate ko tuna mais batu misusu eza trop misusu pe au conseil la sagesse au monyango supposa mboka moko Suisse France Belgique Londres. Moi, je suis dans magasin. Pourquoi un rideau est d'accord à gagner, il faut comme un rideau est d'accord. Quand africain, tu vas dans la ville, quoi. Nzamba, aza papa, aza oui, ami, nabiso, mais tout ça, n'a pas vrai ami, baza sur cette terre. Il ne faut pas te nier, yango. Bato malam ou baza. Yo kakande ba signe on a pesi ok. Bana janvier, 10 décembre. Nani o yazala ki pembeni na yo. Soko monyo beta ki li solo, fallait pas jouer na musala, otiaki dossier, muto anka boza otambola na ye. Pourquoi o chité? Pourquoi eloko yango esimbité? Yo linga yebisoni. Ke naza ndoki. Naza na ye pona kanga ba chance na yo, aro yebisote. Aro yebisote. Alors ndekuna ngai. Bandekuna nga tolo bandeni. Même ngai moko avant kota na milieu ya émission na tiki ba relation misusu spirituel na we beba misusu spirituel les a bien te ah to comme sanzambe et à décembre mais oui diable ne abunsa peut-être un so mais tellement babiso oyo to yara oyo ozana miso molimo ozomona makambo belé ozomona makambo belé ya bato mais na bundaka bato pe na yebi na bango pe ba mi na Facebook mo bomona ni pe bona nzela ndeni bien mais a koloka yo apesi pe mbona siko nga ça me fait mal ya komona muto yo ye siko comment muto vraiment aza penda bablo ba penda ye penda enfant et Satan mais c'est comment yo moi donc pour le loba que non et belé beaucoup ça nous a merci problème sur yeli oti na ndako no mais na 2017 oyo ce qui nyo surtout au monia qui est flou ko luka no bato misika te mutazali pembe nonan banaka déjà comme ituna comme ya beaucoup de trucs tourner na bomoto te jour o yo banda comme itungisa jour o yo ba kenzambe longola moto na nzela nanga et puis jour wana mwana moto na bandolukile ba compréhension alors comme ko sur ma caméra na okaka tonga ngai yo po beluka ngai bazala bongo ba santa vraiment moi nini film pe na ndenge ya butu akom otonga kinga kama ngoboni bande ko garder ba relation pour là boma yango soko moni
omoni ozalaki na camarade na 2017 osombeloko boye alandi okende sika boye alandi osala projet boye te yeba ye te tosaka eloko boye donc azolinga kutu te yo osala eloko na yo moko donc eza déjà basigne soki bomoni yo moko ozalaki mpe mutu ke non mosusu camarade asala eloko bobi namoni nga mpe nangi kaka boye donc ezali côté mosusu okomi deya kozala déjà procédé faut ko refuse esprit wana faut qu'on refuse yango mwana na nzambe molimo na ye eza ya koyenga te molimo mwana na nzambe ezaka ya bilula te ezaka ya conquérance te surtout babiloko ya kolandalanda ezaka babiloko moko déjà travaillé ebele na 2017 awa baza wana mosusu azalaki na moninga moko ozobungisa mbongo na saki bokota na supermarché boye mpo okweyisa eloko mais soko olingi nzambe te yo ndeni na basini ndenge nini mais nyonso wana eza baindisi mosusu ate mosusu mpe ekokowuta nini na famille tala maezobisa bino eloko oyo ndoki ya mosika koka yo mpenza te mais oyo apembeni otakili mutu aza na kanda na wana mosika leta ayaka soki ozwa train soki ozwa TGV mais oyo aza 0 metre no ye asalalisi yo bacamarade yango soi-disant bato yango ya barelation kaka bango bazobaluka bambanda bobota nde mokili eza mabe oza na fille moko boye boza ne bien ozozole comme ndeko bozolia mais oyoka après 2 ans akushaka na mobali na mais sikoyo ndenge mpe nabeta mwa c'était na négligence ya bato ndeko na ngai fototika kidiba tozonga na Amos 3:3 nzambe azoloba atoza moto oyo trop spirituel te atoza moto oyo oyeba komonaka makambo ya bavie ya bato te neti babiso mais éviter na poto koliaka na bato groupe éviter yango ebele ya basi ebele na poto awa biloko kaka ya bagroupe wana kaka batravaille kaka bapese molimo akanda adiskitana na mobali pa mapanga déjà moziki c'est satanique diabolique moziki ntango tozobetela yango sete boye eza eloko oyo tala bomoni diable asalaka eloko na ndenge nango mama moko na groupe ya whatsapp na groupe kuna ya whatsapp batindi video moko ya mwana mwasi moko soki osenga bato ami na Facebook aza monstre batondi bandima ye ami te mama wana akende kofungola video wana amoni monstre bimeli alali te ti sikoyo abangi vraiment pourquoi parce que diable déjà a changé stratégie tala ndenge bato misusu bazoraisonner yo oza soki nga na 4000 et quelques amis na Facebook na Facebook wana bamonstre bakozala te bandoki bakotonda na bami na Facebook wana te sikoyo kaka oyo neti elongi ya moto mpo babio te monstre ka ye wana tala ndenge diable azotourne bato alors ma sœur yo ozalaka na discussion na mobali yo ozalaka noka na bacompréhension des fois mosusu ekokoza compréhension normale ya couple mais oza moto otiaka attention te nga jour mosusu ezalaki semaine oyo otoleka nalali na yo naomona porte ndako moke eza polele nako moto pene na sutuki ko na sutuki nasimba ndako boye kwede ndako eza yango ya okangama avant namona ke Facebook ekomelanga ke bavideo nazosala ezo kodéranger communauté donc nzambe aye kolakisanga ke tala porte d'entrée ezali oza na kumba bongo ntango nalamukaki nafungoli baporte nyonso ya ndako sikoyo ya bomoto nafungoli fenêtre nafungoli nabimonaka nde bokotaki bozobima bino nyonso donc fo siko namona na niveau spirituel mpe porte nanga ndenge ekangami donc eza na bato mosusu baami bazotravaille bango donc elobi tata ndeko nanga mwasi abi mama na comprendre te comment ndenge nini ti mwana mwasi oyo aveglanga esprit misusu aza vraiment alatisi oyo elamba ya mwindu
Pourquoi? Parce que yo nde muto tindeli connexion wana. Connexion ya sentiment, ya ma copie. Na 2018, ndeko s'il vous plaît, tous les copines oyo okolobake aza copine na yo, il faut la convaincre spirituellement.